Mbote na babone na biso nyonso tika nzambe ya lola apambola biso nyonso. Shalom na peuple de Dieu, la Bible nous dit ici quand nous sommes que la paix du Christ soit avec vous. Voilà. En tout cas, na kosenga na eloko moko na bana nzambe soki nzamba pesi message to partageaka. Eza moko ya ko évangéliser pe ya ko salela nzambe. Yo partageaka ba message ya ba inédité ya bato. Babimisi nzoto ya bokechu osana video ya bokechu te balobi nzoto na eza boye nde eloko yo sepelaka ko partager na bato. Mais ce qui message eza de la part de Dieu o partageaka te tikete nzamba pambola mutu nyonso oyo o partageaka message ko partager verset ya Bible ko partager les bato oyo ezali ezobokola ampe esprit ya bato mais bino bo partageaka kaka o etali futilité. Alors, na bino nyonso ba abonné na nga, bo sunganga vidéo oyo soki bokata bokata ekomela Karine Mokonzi, la baronne maman ya ba chinois. Alors, soki message ye, tokoki ko bomba ngote, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Soki nzamba pesi message tolingaka kokomisa parce que Ézéchiel chapitre 3 verset 17 elobi nzamba établir biso comme ba sentinelle. Oya koloba toko misango isika oyo il faut message ekoma. Ezalaki lelo tozale 21 oui. Le 21 février 2025 nasilisaki prière nanga na 4h du matin nazalaki na prière na lali Saint-Esprit à la musinga natali heure ezalaki 3h34 na bandi kobondela tant na sisi ko bondela na bandi ko sala méditation à parole de Dieu na bandi ko tanga o ezalaki Bible pendant que na sisi na se reposer nzamba zo révéler nini nzamba zo révéler ba chinois oyo Karine Mokonzi asangisa comme ekiri na ye bien aimé ekiri ndenge muto asangiselaka il y a un esprit derrière ba ekiri wana nyonso nalingaki na beta sete na bato bazaka na vie ya rando yo muto lingaka barando na YouTube yo muto lingaka barando na internet na kati ya rando wana il y a un esprit oyo efonctionnaka na kati ya rando namonaki nini namonaki Karine Mokonzi azalaki na mutu moko na rando tango bazalaki na mutu wana na rando namoni ba chinois na ye bayepa mutu wana basali trouble bapanzi ndaku bayibi biloko ya koyiba en tout cas basali sabotage moko impossible et na kati ya vision nga nazo regretter nga bi pourquoi Karine Mokonzi akoki kosala makambo boye nga il faut na benga Karine na bise Karine je suis dessus na makambo osali bandegono awa bana nao ba chinois tala eloko basali et na kati ya vision nazomona Karine azolinga abenga muto basalaki sabotage pona koyebise ki omoni ozwi buno bomona anga mutu ya mokie. Alors message oyo bokomiselango Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, réponds-toi. Jésus-Christ revient bientôt. Bino batu bozaka na ba ekiri. Bino batu bozaka na via barando. Rando wana yo sala ozomona ngo eza physique mais eyakati spirituellement dona ekomona ke ba chinois mususu bayaka spirituellement bayibi ya koyiba basabote bapanzi ndako. Bien aimé, le son de la tempête a déjà sonné. Karine Mokonzi, donne ta vie à Jésus-Christ. Karine Mokonzi, pesa vie na yo na Jésus-Christ. Nazwaka ba message na yo mingi de la part de Dieu. Nalobaka soki nzamba zo tindelo message, c'est ki nzamba lingi yo. Soki nzamba zo interpeller conscience na yo, c'est ki nzambe alingi yo. Bino batu bozaka na vie ya rando, boyeba ki rando esuka kaka na ba internet te, bayaka ko localiser batu ti spirituellement parce que eza eloko oyo nzamba la kisinga lelo le 21 février 2025. Bien aimé, tokoki koseka kolia parce que tolati mokili ya nzoto mais toyeba ke après vie oyo tozo vivre toza na vie mususu
oyo ifale toke kosala continuité nango bisengwa mokili ebosanisa o te ke un jour tokokufaka nzoto oyo ekokota na mabele ekopola ame na yo ekovivre wapi mutu deja akomaka na dimension koyeba ke mokolo moko na kolongwa na mokili oyo nakokende kovivre wapi eza deja mutu oyo aza na mayele oyo euti epa molimo mosantu okoki kofinga okoki koyiba okoki kosala kindumba okoki kosala nyonso esepelisi motema na yo oza na ekiri ya bato soki bameki na mame na biso na chine tokoatake wi Karine eza malamu mais où es-tu passé ton éternité mokolo moko kolekisa éternité na yo wapi bien aimé tosala oyo eza important mpona kosauve baame na biso e mokolo moko ntango tokozongisa molimo epa nzambe bamondi wana bakotuna yo na mokili mosala nini oyo osalaki okozwa chatima selo misala na yo na se ya moi oyo soki ozalaki ndumba bakotia yo na pavillon ya bandumba soki ozalaki moto ya mafinga bakolakisa yo baimpoli ya monde des esprits ndenge bazalaka soki ozalaki moto ya koboma bakomema na pavillon ya bato oyo il faut bakata yo balakisa koboma ndenge ezalaka mikolo tovivaka na se ya moi oyo eza moke mais place baame na biso kokende nde esika oyo il faut tovivre souffrance ya libela soki okovivre repos okozwa repos ya libela soki okenda lieu de trauma okokenda lieu de trauma ya libela kaka ta mpona Karine te conseil nazopesa meme mpona mama paradis bino bato boza na bana lelo osamporte na kati ya rando okotikela bana na yo nini parce que bana il faut bavivre na oyo yo oloni na se ya moi oyo génération na yo il faut bénéficier na bolamu oyo ozali nango spirituellement comme peu physiquement bien aimé tout va passer nyonso ekoleka yo mimoni ke nga na danger soki basimbi nga nanga na bato na nga na na facilité ya kosala mutu mabe na na facilité ya bwese bien bon mais lobi ekoleka ame na yo se retrouver wapi bien aimé monde des esprits eza monde ale oui et elle amène monde spirituel eza monde ya le oui et l'amène yo mutu lelo ozosala manki ona lobi kuna bakointerpele yo misala nini otikaki na se ya moi ozalaki na ekiri ya rando na yo babandaki koatake bato ti spirituellement okofuta peine ya masumu na yo oyo ozotonga na se ya moi oyo Karine Mokonzi réponds-toi donne ta vie à Jésus-Christ nayebi ke biso bato toyaka kopesa bamessager okopesa message boye moto akipe te me yeba ke nzambe azo insiste mpona vie na yo pamba te bien aimé nasepelaka na nzembo ya papa na biso Toma Lokofe ayemba lobi ndenge ezalaki ntango ya Noa ndenge kozala ntango na biso batei bakoteya bato mitema se makasi bayembi bakoyemba bato mitema sema tobondeli tolembi bien aimé lolenge ezalaki ntango ano nde tokozala ntango na biso okoyebisa mutu ke tika eloko ekomema na liwa mutu akosante te wana etali yo oyebisa mutu eloko boye ezalaka na peni nango na monde des esprits wana ya makambo na yo bien aimé ignorance ezoboma le son de la tempête a déjà sonné. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé bongama, tika bisalela, tika koluka ba gloire ya mokili, toko tika yango. Bien-aimé, tozoyeba ba ministre, ba député, ba koufi, ba memi ata eloko te, bake ko vivre na monde des esprits. Monde des esprits et vivaka na pardon te. Kuna lisumu eza lisumu. Osalaki bolamu okomérite bolamu.
monde spirituel eza le oui et l'amen. Tokolongwa na monde ya kolia fufu, tokolongwa na monde ya komela coca, ya komela fanta, tokoke na monde des esprits. Oyo il faut vivre kaka selon misala na yo ndengo tambwisamaki na se ya moi oyo. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Okolekisa éternité na yo wapi. Olati gloire à mokili. Na monana ba sentir nga eza malamu me yeba mokolo moko. Oza na compte à rendre na monde des esprits. Monde des esprits, pardon, ezala raté. To profiter, to se repentir lorsque toza na souffle de vie. Milengela tika ba fitilité mususu bandeko. Tika ba fitilité. Monde wana eza na souffrance ya makasi. Bien-aimé nga na 2017, nzamba salanga ngolu. Na lekana na ba prison, na ba torture o ba mususu ba lekate. Nga nzamba salanga ngolu na 2017. Na utaka retraite o ba bengaka ya Esther, 3 jours na sokola rate na simba maite na liaka te na mela rate na limalibanda te. Et tant on a cessé qui retraite, balobaka ba identifier nga. Bien-aimé nazwaka grâce ba identifier nga na niyeba naza nani. Eza na batu mususu naza mwana nzambe nzoko zaka pose na possession ya sorcellerie omiyebaka te. Bien-aimé nkolo na ba identifier kanga nzamba salanga ngolu ya komona la robe de la gloire. Nazwa ngolu ya komona nzoto balobaka okongenga lokola mwinda nga na mona robe wana. Robe wana eza tusite. Robe wana eza lokwa niage. Robe wana eza lokola nayebi ndenge ya koexplike te parce que makambo ya spiritualité eza bizarre. E namonaka robe wana balatisi nga. Robe wana soki ekoti na nzoto automatiquement il faut tika mabele e nakomaki komata dans l'espace. Nzoto wana eza lokwa double, eza lokwa miroir. Nayebi ndenge na koexplike nzoto yango te. Eza tellement kitoko bandeko na ngai. Non. Robe wana soki esi ekoti yo na nzoto directement faut ozalaka na esengo. Robe wana etiaka ni regret. Robe wana epesaka ni pensée moko te. Robe wana soki ekoti yo epesaka esengo. Nazwaka grâce na 2017 ntango nasalaka prière ya jeune ya Esther. 3 jours na sukolaka te na liaka te. Bien-aimé ba identifiaka nga. Robe wana nde photo sukola. Ndeko na nga. Est-ce que robe na yo eza peto? Tambola na kati ya sanctification. Tika bisalela. Bien-aimé, bao bakufi oleki bango na eloko te. Chaque fois mutu azokufa azotika mokili, ezaka interpellation ya koloba seki un jour nga pe na kokende. Seki un jour nga pe na kolongwa mokili oyo, me okokende wapi? Okokende wapi? Tant mosusu ndeza na bandoto lotaka, amu na yo déjà eza na lieu de trauma. Amu na yo déjà eza na séjour de mort. Amu na yo déjà na bandoto na loti bandoto moko ya mabe elakisi ke amu na yo eza quelque part na kati ya souffrance. Alors, il faut que ça la repentance. Il faut qu'on vive na vie ya repentance. Il faut qu'on prie. Kokata babiloko mususu na se ya moi oyo ekondanaka amu na biso na kati ya trauma. Me yo ozomona ke anana na bongo ezaka ndoto te. Nyonso oyo mutu amonaka na ndoto yango wana vi na yo. Yango wana vi na yo. Amu na yo eza bongo. Na lotaki nazoteya, oui. Amu na yo ezo réclamo kozala na poste ya mosala ya Nzambe. Nalotaki nazo adore, oui. Nalotaki na fandi na batu moko boye baba batu ya bakisi, amu na yo eza kuna na batu ya kisi. Alors, il faut que ça la prière ya purification. O purifier amu na yo. Eza na ba conduite na biso ebele, ba ignorance ebele to sala e condamna amu na biso na ba séjour de mort. Mais awa posono ezo tambola. Mais kuna déjà amu na yo eza na séjour de mort. Namoni mutu kingani. Na comprendre te. Namoni mutu moko boye. Toyebani te tozalaka te. Mais na comprendre te tozo yambana tozo seka. Sek am na yo. Eza identifié na monde wana. Alors,
Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que ça la kaka prière. Il y a sanctification, paix à pardon. Bato ebele ba négliger ka prière à repentance. Repentance c'est ça la puissance à délivrance koleka ba prière nyonso. Lorsque vous reconnaître ma sumu na yo, la Bible me dit quelque part na psaume, na reconnaître ma sumu na nga, na memi yango liboso ya Nzambe, otangi lisumu na yo. Nga na tanga ma sumu na nga bien-aimé. Nazalaka mokonzi ya ko avorter. Naza infirmier te. Mais naza na ba dépôt pharmaceutique na zandu. O na yebi place nyonso batekaka kisi original ya ko avorter. Mutu soka nge avorter foyer pa SP. SP na kangami te. Zombo una transport ki esombelanga kisi. Bien-aimé, mukolo Saint-Esprit asalaki nga ngolu ya kofungolelanga porte ya repentance na yoka mabe na lela na yebisa Nzambe limbisanga na regretta makasi na yoka mabe nga nazalaki mokonzi ya ko avorter na se repentance sincèrement. Donc na yoka kuya na décevoir Nzambe. Pourquoi na sali boye Nzambe? Si je le savais depuis longtemps, na kokai ko vivre na masumu wana te. Pendant que nga nazotangilo ke nga nazalaki mokonzi ya ko avorter. Nga je ne pas cacher mes péchés. Na ino na beteli yo mutozo landanga témoignage. Nazalaki mokonzi ya bajenda. Anabimi neka pona zo elo amukie. Nzambe ayebi olimbisanga. Non. Mutu amokili aza na eloko akopesa mutu te. Nzambe nde apesaka. Na misuya. Na suya nzoto na nga. Na sala impudicité. Mukolo moko Nzambe azoyebisanga. Espérance même pona bana oyo bota. Tu as connu l'impudicité. Na lela. Bien-aimé, abonnez-vous. Nazala makambo ebele ya ko enseigner bana Nzambe. Namoni babimisi bana na nga na libumu ya mbwa. J'ai 2 garçons et une fille. Et bana na bazalaki na forme ya mbwa. Et puis cause la forme ya mbwa bakomi batu babandi ko bina babandi ko sepela. Le Saint-Esprit m'a dit que ce sont tes enfants. Na lamuka nga binzambe. Bana na nga ba mbwa. Alobi oui. Obotaki na kati ya impudicité. Olandi makomi na ngai te. Moi si faut abala, il faut bapesela e dot. Abota bana na kati ya libala. Mais lokolo reconnaître masumu na yo et puis otie ba barrière na makambo ebele ya mokili. Pona kolanda nga comme Seigneur et Sauveur, tu as persévéré dans ma présence na délivrer bana na yo na marque ya mbwa. Mutu nyonso soka loti mbwa ezaka signe impudicité. Nzamba salanga grâce. Bien-aimé, vi nanga mobimbeza kasuba pesinga révélation ya bosoto ya vi nanga na lelaka. Nazo regretter pona nini Nzambe soki na yebaki okala. Yango na yebisi yo ndeko nanga. O nazo betelo eza ba flèche yanga moko onga na lekisa. Nzamba yebisa ngai na limbisi yo. Na longoli bana na yo marque ya mbwa. Soki o reconnaître ma bé. O regretter na masumu na yo et puis o tiki libela. Nga Nzambe na olimbisa yo. Na kati ya Bible alobi mutu nyonso akonetaka impudicité aza privé na gloire. Na kota ba hotel. Bien aimé na lala nazomona na ke ko récupérer ba mapapa na nga na kati ya boîte. Na lamuki na tuni Nzambe pona nini? Alobi tango bo fréquentaka ba milliers mususu eza ba monde botikaka ba prêtre ya ba makolo na bino. Botikaka prêtre oye blokelaka bino gloire mususu pona nini makolo na o ezaka na monde moko boye. Bien-aimé, na lekisa kita moko ya kolelaka pardon. Soki Nzambe révélé nga pardon. Alakisi nga mibali mususu na bima na bango. Bien-aimé, na kena passage ya Bible alobi impudiki nyonso ako hériter royaume de ciété. Bien-aimé, to fanda na kati ya repentance. To fanda na kati ya repentance. Yebisanga siko lelo na kufi. Natika ba prince na nga na boîte. Natika nzoto na nga na bambeto hotel. Na bimana mibali mususu ba pesela nga dotité. Donaza impudique. Gloire nini na oluka na joie. Pendant que écriture et lobi qui impudique a hérité royaume te. Bien-aimé soki ozolandanga o vivaka na kati ya bajenda.
nazwa eloko ya moke ebongo sikoyo na osala nini nzambe ye moko ayebi te mais soki ozovivre na kati ya baécriture te eza pasi. Bien aimé, enfer eza réel, enfer eza réel. nazwaki temps ya kolela nzambe elimbisa nasala 3 jours na matondo nalelaka limbisa nzambe elimbisanga nzambe elimbisa lola boyoka mawa lola yoka mawa il fallait pas. Bien aimé, longola ignorance nga nakoma ta pasi na kotalela kaka nzambe na tielika nzambe mayele tina kozwa. Bien aimé, âme na yo ezala na kati ya séjour de mort eza souffrance eza na bato ebele babota sans mariage aboti na tata oyo na mwana ne tata oza impudique oza mosumuki gloire moko te ya nzambe kovisite yo. Il faut reconnaître na sala offrande mpona bana na nga. Bien aimé, na sala offrande pas père spirituel na nga mpona bana. Je parlais à mon père spirituel, ce que Dieu m'a révélé. Nabuka mabolongo na lela. Père spirituel na nga tianga loboko alobi nzambe yokele mawa. Umurumie baba. Umusikilia huruma ni mtoto wako anaitika zambi. Nde na yaka komona délivrance. O basala nga mpona bana na nga. Bien aimé, monde des esprits est réel. Repentez-vous. Bo s'abonner na Nicolekoya na banda ko beta ba partie par partie ba révélation o nzamba la kisanga eza moko ya ba enseignement mais oyo eza puissant makasi eza repentance banda ko calculer vie na yo depuis ozalaka dévierger si lelo soki eza na mibali mususu bosani yebisa Saint-Esprit lekiselanga lisusu o na bosani Saint-Esprit obanda ko tielo ba video ya mibali nyonso oyo bosana ezala oyiba mobali mbongo ezala o escroquer ezala obeta kwata ezala osala nini Saint-Esprit abanda ko tielo ba video wana. Alors lorsque ozolota likambo bongo yokufaka na repentance zala wana pona kosenga pardon sala prière à purification zala kosenga pardon enzambe na étape nyonso abandola kisoke peine ya lisumo na nongoli. Bien aimé, à cause de la repentance nana ba prison mususu na ko expliquer bino na bima na bi opeza ba prison masumu na biso moko ndekenda akotia biso na ba kesi ya ba prison na eloko moko bosala eza na prison nango olinga mibala bato oza prison nango eza oyiba mobali mombo mobali wa kabarate na yiba kie na nko prison nango eza parce que na kati ya Bible bakoma eza loi eza na makomi ki okoki koyiba te oyiba mwasi na ombongo prison na yo eza papa toboti bana mingi na monaki madame na oyo lisusu akoma na babebe na pesaki ka comprimé prison eza. Bien aimé, tolongola ignorance bo s'abonner naza na ebeli ya ko enseigner bana nzambe oyo nzamba pesinga elobi na Jean chapitre 17 eza na bato pe fona pesa ndenge toyaka koloba boye eza na bato oyo nzamba lingi bayoka oyo ya enseigner ezaka pona mutu nyonso te. Vie ya repentance ezala epesamela mutu nyonso te. Vie ya kotika masumu epesamela pe mutu nyonso te. Koyoka so ya tempête puis ko se repentir kotika pona libela eza ngolu na koki komi beta tolo te ke naza danger non eza grâce nzamba sali ngai nakoma kobanga nakoma koveiller mbongo nani nakoki kolia mbongo nani nakoki kolia te po tozana ba mariage belé olala boya namoni mobali moboye tolingana te mais na ndoto olinganga tozane mwasi na mobali olia mbongo na ye tango aza ndoki ye directement amoni omba mo mariage civil bosali déjà mariage religieuse donde zana boboti na bana okomi pea o madame na ye pourquoi kaka nenga tindela o $100 kaka nenga pesa yo $20 ye na pensé na ya lingaka yo na yebisa yo te tango apesi yo mbongo alobeli yango maloba okomo lala okomo lota ye
ale bizengi pe eza na okandoto. Merci beaucoup loko ezandoto. Mais na kozwa temps ya kobeta révélation ndambu bisika kani na uti na bisika nini nzambe akomisinga eza témoignage. Bosabone mutu nyonso akozwa message oya Karine akomisela Karine mokonzi nzambe akozanga te kopambola yo. Bien aimé, Bible lobi au dernier jour je répandrai mon esprit sur tout corps, sur toute chair. Bokozwa bandoto. Liloba ya nzambe eza lokola nguba. Liloba ya nzambe komi partout. Oya koloba kena yoka kite nani. Il faut avoir la sensibilité de comprendre et écouter la parole de Dieu. Bozala kana habitude ya kotanga maluba ya nzambe. Bosala effort ya kotambola selon la parole de Dieu. Bien aimé, ngana yiba mibali mbongo. Na moment ya repentance nzamba tangelinga na mobali mona bimane na âge ya 15 ans na bandali. Aisi ngobosa ni tato. Il fallait na buka lisusu mabolongo. Nzambe limbisanga. Na bimana papa Jules. Nzambe limbisanga. Nazo reconnaître na mwasi na ye. Nyoso wana il faut kotanga liboso ya nzambe. Po ozala po âme na yo ezala sauvé. Bien aimé, ici fio dinda na repentance. Au mona ba portes. Il y a une opportunité à gloire et à Nzambe pour la vie. Mais lorsque tu marches dans l'ignorance, ça passe pour mon gloire et à Nzambe. Gloire à Nzambe, ça finance. Gloire à Nzambe, ça stabilité qui vient de la part de Dieu. Gloire à Nzambe, on kaka voyage, on voyage. On a la privée. Mais quand tu marches dans le péché, on a limité, on a privé la gloire à Nzambe. Merci beaucoup, Tika Nzambe. Nous sommes à la fin de notre témoignage. Message oyo nga nazwaki na pesi message et puis na sali continuité selon capacité ya molimo mo centre oyo apesanga na lobi na partager yango na bino ba abonné nanga. Abonnez-vous massivement, bo partager vidéo, bo commenter, bo liker. Nzambe ya lola akopambola bino. Yo moto partager aka buzo, bo partager aka rando ozwa eloko te. Tant mieux ozwi message au partager nzamba ko compter yo parmi ba évangéliste pe batu oyo bazosunga batu ba message et comment de la part de Dieu. Abonnez-vous massivement et que mon Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye.